Kinshasa Nabiso et l'équipe partout. KNB Kinshasa Nabiso qui ne l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Mais comment les abîmes pardon. Jima c'est la raté. Et on a bien yo. Ah Jima Mokende. Où est là? KNB qui ne l'équipe partout. Rien à dire. Toi on a tant envié parce que Kin et l'équipe partout et l'Osako Liboso Ambongo Mosanto Azate Céline donc Kardasha ils sont mollo bisous bye bana Kin ke bana jago zapé so kuta nango KNB Téléma qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi Umela KNB ko zapé te so kuta nango check ovandi mokolo elamu na balanzi nyonso ya magazine KNB ezolemba te kopesa bino bava réalité ya vie ya Kinshasa. Tufungo l'édition na biso ya mokolo ya lelo na clôture ya dépôt ya ba candidature pour na membre de bureau définitif na Assemblée nationale de Kinshasa. Bolanda ambiance oyo ezalaki libanda. Qui soutenir les candidats na bango, surtout les combattants ya IDPS, bazo soutenir Jean-Marc Kaboun comme vice-président et Assemblée nationale. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki kino
lelo eza mokolo dépôt ya candidature tozosenga bango ete barespecte engagement ya coalition balakisa importance nango ete FCC na cash baza na coalition ete Jean-Marc Kabunda président AIA BDPS abima na poste ya vice premier président ya Assemblée nationale pourvu que nous assemblée tambola kitoko. Mais ce qui peut-être d'arrogance na bango nde biso to sepela nango te mais na bonne foi ya nzela ya coalition toza na espoir pe tozozela ete eyano ekozala malamu ekozala na faveur ya Jean-Marc Kabunda. D'abord nga nazali président sectionnaire ya IDPS Kasumbalesa frontière ya Zambie na ye awa po eza na élection ya ba président ya Assemblée nationale toye ko soutenir président na biso Jean-Marc Kabunda azala vice-président ya Assemblée nationale. Aza muto oyo aza vraiment na oyo tozoloba nini charisme azo mérité to banda ko surveiller bien makambo ezoleka na parlement national. Ata ba parlementaire debout toye ko soutenir tozana soutien lelo bazo déposer za li dépôt ya ba candidature na Assemblée nationale pour que to soutenir Jean-Marc Kabunda comme étant premier vice-président de l'Assemblée nationale. Nous, les combattants de l'UDPS, nous sommes déterminés à récupérer le poste parce que c'est quelqu'un de valeur. Il y a un monde qui nous a parlé du peuple. La Turque accompagne candidature à Mwanamboka. L'homme de valeur, l'homme constant, l'incorruptible Jean-Marc Kabunda. En tant que vice-président de l'Assemblée nationale. Et nous avons condamné parce que nous sommes dans une coalition entre FCC et Cash. Tant que non démocratie, les lois oyo batu nyonso tout bazali ko sepela na yango. Alors essengel ete batu oyo bazali ko prôner ba valeur lokola bango bazala na mutu ya Assemblée nationale pour être démocratie oyo toyeba na ko sauver yango. Donc ezwa valeur moko o ezali normal. Peut-être ceux qui battent la démocratie, bazouille les devants. Oui, que non peuple congolais mobimba, moté manaye et zalinde awa. Au moins que non peuple à cause de là-dessus, peuple à cause de pélaté, à cause de n'essengoté. Yango wana te ko soutenir en tant que apôtre nabiso de la démocratie, en tant que la fille aînée de l'opposition à Congo. Donc toye ko soutenir l'honorable Jean-Marc Kabunda parce que a postulé le vice-président d'Assemblée, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ali Motoabouania, Motoazana Mayele, Congo ya lelo, et ali na poste à Batulogo à Jean-Marc. Yo yebi kinwa nyonso, Congolais nyonso, a yebi constance na ye, à l'Obaka, que nous allons aux élections avec ou sans machine. Et Toko gagner. Et Salami, Congolais, nous sommes moni toqué une élection avec la machine, Nenge à l'Obaki, Batebele Bachake Tembe. Donc c'est pour nous que Amoto a une vision, Moto Soki, Apesi Makanisinaye, Eza Makanisio, Eza Nabouania, Emmanuelami Malamu, Souka, Ezoko Kisama. Yango Biso, Toza derrière parce que Biso, génération na Biso, Ezara derrière, Batu O, Bazalina Maloba, O, Ezalina Lima. Félix Tshisekedi, président de la République, a décrété deuil national à Mokolo Lelo et Sengeli Badrapo Nyon Césala en Berne sur toute l'étendue de la RDC. Le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a décrété ce jeudi 18 avril une journée de deuil national suite à un naufrage à pirogue motorisée au Yessala qui plusieurs victimes sur les lacs Kivu. À Sengeli Soussoukeba, drapeau sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et à la mise en berne. Président de la République n'a souci à cause de l'approche de la victime Pepo Bazali, peuple congolais, à Kitaki Yemoko en personne, territoire à Calais et dans le village Mukidjao et Zali parmi les villages Oyo Batubakufi Mingipe, à s'adresser à la population Calais et que désormais à Tabato mon côté et qu'on navigue, les sous-baboués et à sauvetage sur chaque passager. P. Félix Tshisekedi, président de la République, a pesaki plus de 1000 bouées. La gouverneur de la province ya Nord Kivu à la Kibango, construction il y a 4 ports pour permettre à grands bateaux et à Krostaka. Nasuka a annoncé les sous enquête pour faire la lumière na drame Oyo et Andeyaki.
plus de 150 familles. Kinshasa, il équipe partout. Fabrice Pelende, cadre ya MLC, a lobby réunion ya Lamuka, peut fixer opinion sur quelques rumeurs concernant F. Bazaïba, secrétaire général ya MLC, à mettre en garde le député Oyo Bazo Linga pour bloquer démocratie dans l'Assemblée nationale. J'ai d'une réunion stratégique. Au moins, une réunion stratégique, il faut élaguer un plan d'action dans l'Union sauté. Pourquoi? Justement parce que c'est stratégique. La MOUCA, ils ont une plateforme électorale comme un regroupement politique. Je pense qu'ils ont la surmanger, on a statuer clairement. Pourquoi? Parce que l'opposition peut être ici représentée dans le côté. Et le qui représente l'opposition doit être clairement défini. Et ça, la grande ligne où ils ont mis à l'ordre du jour dans la réunion. Alors, comme ils sont encore trop stratégiques, je ne sais pas trop dire par rapport à cette réunion. Vous avez un journaliste, à l'issue de cette rencontre, nous sort ce qui sera réservé pour l'avenir politique de la MOUCA. Donc, tout ce que les Congolais sont là, la MOUCA Koloba, on peut sa position, Banger des Belé Namboka, tout le monde débat dans l'Assemblée nationale, justement dans ce sens pour attribuer poste Moussoussou, dans le bureau et l'Assemblée dans l'opposition. Alors, tout ça, ils en ont pour parler. Au moment où nous parlons, ils ont préparé vote, il y a un bureau définitif et assemblée. Donc je crois dans quelques jours nous serons bien fixés. Et je profite aussi pour dire que biso to telemeli ba yininyo so ya mboka to yebi bango à travers ba député oyo misusu to yebi ba origine na bango ti tozo kebisa biso ba to la muka na tangi honorable Nzekuye Karubaruba, des noms qui sont très difficiles à citer. Batouana va empêcher nos élections Salamana Yumbi pour la Mouka à l'écater. Et il continue au Parlement en complicité avec M. Mouyej, va bloquer le système où mettre en place réellement un enjeu démocratique où quand Mambo Cannabis au niveau du Parlement, puisque le lobby qui est opposition, il faut faire partie d'un bureau et assemblée. Alors on voit mal les députés va se surgir contre la volonté des représentants du peuple pour faire passer la motion ils justement à l'encontre de la volonté populaire. Dans le cadre de MLC, information à Lukuta, Maman F. Bazaïba est secrétaire, il y a secrétaire général, il y a MLC permanente. En dehors, il y a elle, puisqu'il ne faut pas se laisser pencher dans la rumeur, surtout bino journaliste. C'est elle qui a l'impérium du parti et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a personne d'autre. Donc, la rumeur, il ne faut pas que quand même elle est là avec nous, elle encadre le parti. Et au-delà de tout, c'est une dame de fer Neboyebi, puisqu'elle n'a rappelé qu'elle est imperméable. Beltesco abimisi briquette Simba double avantage okoki kopelisela yango moto pe okoki kosalela yango lokola torche ezotekama na ba maison Beltesco nyonso ya ville ya Kinshasa. Kinshasa na biso réalité ya bana kino Beltesco azali toujours kosepelisa bakliya na ye nyonso po bazalaka na bosenga ya kosalela briquet na yango briquet Simba ezali produit Beltesco atie déjà na marché mpona kosunga bakliya na ye nyonso oyo basalelaka moto ndakisa na ndako oza na posa olamba biloko okopelisa moto oza na yo pêcheur yo cultivateur moto nyonso asalelaka moto solution se ezwamaki déjà mpona briquet Simba briquet oyo ate obeteli mbula ekipolaka te ezali kosunga yo na babesoin na yo nyonso ezali mpe kopese te otyango na poche na yo otamboli nango distance molai mpo osaleli posa na yo ozali nango besoin yango Beltesco abisaka toujours baproduit ya sika na kati ya briquet oyo na paquet moko ezali na 50 pièces
50 pièces au somba yango na magasin na biso oyo ezali en face ya na baba la bokasa en face ya olela na 10 600 francs ya pamba. Donc beto so ezali ko tekela yango na 212 francs. Yo ko chango 500 francs, 1000 francs. Donc les biso bénéfice ya 100%. Donc so somi paquet mongo oyo yo coopérant yo chaire yo mutabuti yo mutaligablo yo pesa bénéfice lisusu ya paquet mobima. Na kati ya carton ezali na 20 paquets. Tala mombongo oyo ndenge beto so piso bénéfice ebele. To saka mombongo pona oza bénéfice. Yo zali ko soma biloko zali ko tambola te. Yaka na magasin Betosco oyo zali en face ya olela na veni bokasa okosomba barticle nyonso oyo kosunga oza ba bénéfice ebele ndakisa ba briquet na biso simba. Yango domena yango simba ezali un coup une flamme. Ozali ko pelisa moto instantanément ezali ko kufa te. Okosala moto na otango molai ndenge olingi. Na nzela molili pe oza na posa ya torche obaloli na sima osali torche na otala. Torche yango ozali ko pela partout. Donc otamboliti olembi osaleli yango ozali économique ata sanza mo mozaka na briquet na poche ozali ko salela yango kene ba onzo nyonso na ba distributeur na biso okuta briquet simba ezali talo mingi te ezali talo moke briquet aso lix te na Congo poni ni Betosco ali ko sunga toujours mater na e ba se pena bilo ya bimisaka yango pote mbongo ezali passe na mbongo moke osali briquet na yo eza économique po so moli eza makasi azuka torche na e apedisi atali esikani eza na bosenga ko tambola atamboli na kati anda ko pe azongi na ba balabala ndenge moko na ba wenze ndenge moko na ba quartier ndenge moko na ba zamba ndenge moko donc eza briquet ezali ko sunga biso na ba occupation nyonso ya vie na biso yango to lobi ke yo commerçant yo client somba briquet simba pour dire briquet mo kitoko eza na multiple action ba briquet mosusu eza na torche te ezali pe instantané te mo te pelaka tan molai te mais briquet oyo simba mo te ezali ko pela tan molai pe na sima nango torche ezali ekesunga yo po otambola trajet ozali na yango sans difficulté na butu. La DGI ba tamé procédure ya grève pour réclamer prime na bango o esengela ki ba touché yango depuis novembre 2018 pe balaki ko continuer grève so ki ba trouver solution té na problème na bango. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino toyaki ya réclamer droit na biso ya plus-value na biso ya année passée. C'est pour cela que tu as eu compromis que DG a eu préavis qui a fait sa biso d'ici là. Et ça, il faut faire sa biso d'ici les 30. Les raisons syndicales, il y a DG comme ça, d'ici mardi, tu as suite. Si tu as mis normalement, tu as arrêt du travail. Si tu as arrêt du travail, donc tu as une grève avant les 30. Mouvement tozali ko sala tozali ko senga prime na biso ya plus-value o bazoko benga comptation minimum garantie ya 2018. Toti ko so communication ya syndicat na biso bazozela de façon que ministère ya finance oza ministère ya tutelle ya DGI babengisa biso babengisa bango pona ba négociation soki babengisi bango te dans les 72 heures préavis à grève et à ce moment là to kota mouvement prime ya plus-value eza primo bafutaka biso na mbongo to lexaka na ba assignation donc so ba signer biso mbongo et que to sali yango to kokisi yango to lekisi na o eleki wana nde bakataka ndambo bapesi ba agent ezaka mbongo ebele mais na 2018 bobimande to sisi yango to sili mbongo wana tozomona yango te bakonzi pe bazolobele koteka kokosaka biso yango moni to ye bato so baya ebele boye bazoluka bambongo na bango donc ti bakopesa mbongo na biso tozana état des droits tosala na état des droits ba système abonde faci azoluka ko diblone bazoluka bato boye ba déblonner bango parce que baoki jamais kozaka mbongo ya ba agent ebele boye bino clique ya bato bozu bolie ezalaka te tali ba agent DGI tobimaka pamba te soki tobimi c'est parce que mbongo na biso ya plus-value ezomonana te o bango moko babengi contentieux minimum garantie ezokomonana te papa tozali na bana mbongo wana tosali yango ba projet bana na biso batanga na mbongo wana mais bango bakozwa mbongo wana basakani nango ese tokondima makamba bongo nde tolingi biso tokobanda musala mais bapesa biso mbongo na biso. On a amorcé la procédure pour récupérer ba droit na biso mais jusque là tout le monde que autorité de tutelle c'est-à-dire le ministre des finances a zo ninganati
voilà ce qui justifie notre présence na isika oyo. Ba régie financière nyonso. Mais oyo et même biso uniquement pour la DGI. Parce que biso ne primango en fait des anines. Tant on basala ba assignation budgétaire. Chaque régie financière a une assignation budgétaire nango. Il y a des textes qui réglementent la prime union sona. Arrêter les alliés à la ministre, les alliés ils ont réglementé rétrocession à la prime wana. Or, jusqu'à preuve du contraire, ces textes n'ont jamais été abrogés. Et tous les ministres qui ont succédé au ministère des Finances, en commençant par Bangouli, Matenda et autres, ils ont payé cette prime de plus-value sur base il y a des textes en vigueur pour le moment. Mais, et comme il y a un moment, il y a un ministre, la machine a bloqué. Quelques Kinois après Kinois autokutana kina bango ba festiger comportement ya batu misusu o bazala kana distraction te na kati ya bis bolanda reportage ya Graciana Ndaka. Magazine ya Kenya bekitaki na Wenzarai na komna Lingwala. Oswana ba Kinois pe ba Kinoise ko tuna bango est-ce ba comportement o batu misusu bazala kalango na taxi bis ko beta ba masona bango ya famille soki ezali malamu tolanda. Magazine Kinshasa na biso. Beaucoup bêter sur la famille na bis, na betelan. Parce que na bis te bibi lenga ba tu te bibi te maté. Bis écoute akabando ki na kati ni hivi ba na bêter sur la famille na par exemple famille na ngai to kabola tête to tegile pa to kabola ta mutu moko 10 na bêter sur que to kaboli mo so ba yeko bomanga. On va sur la famille à bis, sur la famille à la place en Kobeta. On a battu un comportement à bis au côté bis juste pour comme destination au bande de Bilobaloba, malakamba politique, la famille, il y a bis à bien Tebatika. Sur la famille, Luka famille, na bovandi, bosoli sur la famille, personne idée au boko sala, boki les bosoki, la bis au betelina, les sur la famille à Bilopété. En complément de nous. Ma seule famille, j'aime beaucoup bêta, on a bis. Na bis batu basé, belo bilité ma batute. La famille kaka ya famille eza jamais ma seule famille o biso to lia quitté biso papa za pote biso ndoka za ko afone papa nao pondo ka kapta partout ma seule famille tika ya famille ma seule na bina famille bo me mango tina ba bisi na bisana ba tebele ba mataka wana to bi mitema batute en tout cas vraiment o asala ka basala ba biloko wana conseil na ko pesa bango batike za kitoro eza na malamu eza mabina obeta lisolo la famille na taxi kwani nana tuni ko obeta lisolo eza pe un gindo ke kota gindo na famille zobeta lisolo la famille na bino musawo baninga ba boye bakotela bino gindo na famille wana eza erreur na limite ko loba ka za batebele ala kata taxi te ata boda ne kili na batu foza na limite ko loba ka kili ma loba no loba ino bisani de vamba bisima loba no fa bazara limite place ya mabeko beta lisolo la famille na place basée badazé là ma beko beta sur la famille na kati et normalité pona nini on est au côté na kati ya biso bien ba wenzi be partout to yebi mitema batuti yo beta lisolo ta mususu ndoki azana lelo ki ndoki azala su ya famille te ki ndoki koma partout yo beta lisolo ta mususu beta lisolo wana yo bona ngone ti bien mais muninga ta mususu wa sepe na ngote donc ya pa ki to côté ya mabe makasi bon ti bongo kolanda ba différentes réactions ya bandeko bas pe mi ba nding ba réagir na micro na biso ba pesi ba point de vue na bango ba lobi ete ba comportement oya kobeta ba masolo ya famille na kati ya taxi bis ezali vraiment ba comportement moko malamu te ba mutu na mutu ebi motema na ete na kati ya taxi bis esengeli vraiment te que non kobeta ba masolo ya famille na kati ya bis faut kozala na distinction Kinshasa et l'équipe partout. Système ya kopesa bana ya primaire argent de poche eza malamu to mabe boyoka ba parents ndenge ba réagir na micro ya Ferie Louila. Magazine ya KNB kitaki na veni kato na komna Lingwala koswana ba Kinois pe ba Kinoise ko tuna bango est-ce que ezali malamu na parents apesa mwana primaire argent de poche tolanda. Magazine aza bébé on ko pese mbongo to sombele biloko na yo otie na saki akeno akeli en école mo pese mbongo ezate ako pesa na mbongo pesa mwana o pesa mwana lokoso tia o pesa na mbongo sombele biloko na yo otie na kata saki akeno akeli en école
mpona ngai po mokolo yo kozanga mwana wana na age mokezo pese mokolo kozanga osala nini akoyiba na ndako ubi abanda kolelaka opesi mbongo ava akende classe eza malamu te sala mabe bazobimisa nde bana mokolo yo akozala te tomoni ebele bazalaka na mbongo mpe isila na periode ya pouvoir wana mobutu lelo bana wana bakobanda ndenge nini puisque eza na baparent mosusu bango bamaki no oleke mwana alekisa vraiment ta na ye na ndako po amela ti apesa biloko moko boye malamu apesa mbongo lere akóma na récréation madame na bango asombeli so jus so cake so mwa gâteau apesi alie alors normalement komiselesa vraiment bana kopesa bango mbongo ya keno bakendo lia na classe mpo na nga na kolobaki d'une manière ou d'une autre eza mabe mpe eza malamu mabe na sens nini so médecin déjà mwana kopesa ye mbongo eke mokolo ozala nango te so opesi te mwana wana akomprendre te mais mpona sikoyo koépargne mwana na makambo ake nono akei na classe amoni biloko ya bato mosusu baolia na classe asengasenga malamu mpo pasiko azosombela mwana biloko na ye libanda apesi akei nango na classe keno so komi na récréation madame na yo to maîtresse na yo to promotrice to acadrice na bino akopesa olie sisi pourvu que mwana aza vraiment na lokoso ya kosenga biloko ya bato mosusu te boti bango kolanda ba différentes réactions ya ba parents ndenge ba réagir na micro na biso ba pesa ba point de vue na bango balobi ete comme ça mwana mbongo na âge ya mkie ezali vraiment malamu te po mokolo kozanga akoboya kokende classe Kinshasa eleki partout. bozalaki bongo ebele ya kolanda magazine ya biso ya mokolo ya lelo ekomi na suka na nsima ya kamera tozalaki bongo na Hervé Zaka botikala scotché mpe branché bosabone massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa oyo eleki partout